Lisolo ya ba bengani ba président fédéraux na ba chambre ya hôtel a na ville province ya Kinshasa e kamwisaki mokili nzokande ezalaki lokuta ba faux fédéral oyo tozomona bakosaki kaka te na ba fonction na bango kasi lisusu bakoselaki secrétaire général Augustin Kabuya ete atikaki bango balala libanda oyo ezalaki démenti epa ya ye moko secrétaire général Augustin Kabuya pe bango moko bandimaki masumu na bango liboso ya ba vrai président fédéraux ya UDPS. Secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya abengisaki kaka ba président fédéraux oyo bomonaki bango na congrès esalemaki le 28 août oyo eleki awa na ville province ya Kinshasa. Ndenge bozomona bandeko oyo bakomi lokola bampuku balie pilipili bayende kosenga bolimbisi epa ya secrétaire général Augustin Kabuya mwana butu du chef na maye ya lokuta bamekaki kobamba na kombo na ye. Ça nous a beaucoup réduit. Quand j'ai vu ça, je me suis pas réalisé. Et c'est pour cela nous sommes obligés de vous demander pardon. Pardon. Mais écoutez, si tous ceux qui ont parlé, ce ne sont pas des présidents fédéraux. Android et comment lelo kosunga ebele ya baimati awa na kati ya mboka na biso po basalaka chantage na ba autorité kasi po na bango cameraman oyo afilmaki bango nde amekaki kobongola lokuta ekoma solo. Makambo bino kosala. Je pouvais vous suspendre ou vous sanctionner si du moins vous avez une fonction officielle. Mais comme tu n'as pas de fonction officielle, c'est une peine perdue. On ne peut pas suspendre quelqu'un dans les vides comme ça. Ce que vous avez fait ces jours-là, c'était pour humilier les partis. Dans moi, petit groupe, n'a pas de botikalakiwan. Ba fédéraux ou ba bandi ao. Na ebi bango et puis ba ebi ngai. Yo lobby, aux hommes de chef fédéral. Ba bengani ba congressiste. Topesi Kabuya pouvoir, tu m'avais donné le pouvoir dans une assiette ou bien au yakina on a coûté au Pessingai. Yakosimba eza ete UDPS oyo ezali géré na yemoko secrétaire général Augustin Kabuya motema ya Fachi Beton ebimisaki $19,500 pour na ba président fédéraux balekisa mikolo na bango awa malamu na ville province ya Kinshasa. Balongoli babengani ba fédéraux na ba chambre ya ba hôtel au bafutité mbongo $19,000 na futeli mwasi na ba mbongo na futeli mwasi na ba bolala ki bino nyonso wana cet argent ici payé et j'ai vu les gens comme d'habitude passer tout leur temps dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est par manque à faire. Yo mutu otikali kaka na makanisi ya kobuka lokuta po na UDPS pe bakonzi ya parti naza sûr que oyebi lisese oyo baloba les conséquences corrigent mieux que le conseil talandeti baninga na yo oyo succès na bango esali kaka demi-journée après babungi na marché yo pete yama po on ne sait jamais.